Bana poto, bana partout, bande balandi émission na biso mbote na biso. Ya solo tana pasi pe mawa ya ko présenter nos reportages à lelo pambate tozolele longo na famille Lwemba bana njili nyonso tozolela mama Marie-Thérèse Sengo Lwemba. Pasi mingi na motema kasi toza awa na morgue ya hôpital Saint-Antoine pour na lever accord ya mama Marie-Thérèse et kolongwa awa to kinda na kuna na bombo na quartier 7 na njili wapesika ndako ya mama Marie tope matanga ezali bongo to kolongwa to kinda ne kukene ya suka kotika mama Marie-Thérèse ne kukene ya suka iza pasi bana njili bana partout tozolela elongo to présenter ba condoléances na biso na famille Mobimba précisément et pas mama Sisi bonga pe bandeko nyonso bayebaki mama Marie-Thérèse bandeko nyonso boyebi famille Lwemba to présenter bino ba condoléances et longo na natan ki futa toko ba reportage na biso. Atana salina papa nanga Atana salina mama nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Atana salina yaya nanga Atana salina leki nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Ye bibo moinanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Gonga moko na le parfum eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai nesika eleki osantue otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolokuma manayo Yesu anga wa mikolo nyonso Ye bibo moinanga Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Ay 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 Yesu anga wa mikolo nyonso Ye bibo moinanga mwane Atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zali na fiancé na ngai Atana zali na chéri na ngai Ya kolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zali na papa na ngai Atana zali na mama na ngai bakolinganga te lokola Jésus na ngai Yaya Yesu wa mikolo nyonso Yesu yonde bolingo ya solo bolingo ya malonga nde nazoka epai na Yesu anga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga lusolo atana butu atana moi ayebi bomoi nanga
esungaka le cœur que le rang kolingwa motema na ngai. Merci pour cette immense. Eh bien voilà, wana tozokoba touti na lever du corps elongo na libota ya Lwemba bandeko nyonso bana njili ba nyonso bebaki mama Marie-Thérèse Gorbière yango oyo touti na lever du corps tozokenda sika na njili wape sika corps ekozala exposé pona quelques minutes pe sima na yango tokokenda na ekukene ya suka na cimetière wape sika tokotika mama Marie-Thérèse apema na kimia bana njili nyonso bazolela bandeko nyonso bazolela pasi mingi mama Marie-Thérèse akei toko ba reportage na biso emoniseli emeninga lelo na bomoi basuwaki ye mwana na bate elili na Yesu asalaki ndembeka ya lisakolio ya Biblia bandakokela mapesa maki na babomi nyama afongolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na Nzambe bikelamu ya likolo mpe na setowelaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki ndembeka epai ya Nzambe Tata nakomi kitisama na ye ya mwana na pate naketesemania longwe te na mokano na papa yango tozwi lobiko awa biso toweli bomoi nani akondima singa oyo akufa na kingo na ye soki mwana na pate na Nzambe te Jésus-Christ de Nazareth bikelamu ya likolo mpe na se towelaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo Eh bien voilà, comme dans la résidence d'Ena Lobaki, toza awa na quartier 7 na commune Njili, précisément na avenue Bombo, wapesika kore kozala exposé pour quelques heures et puis togolonga awa tokenda na Congo central pour la animation. Tozole la maman Marie-Thérèse Lwemba ezosala biso pasi mingi. Je pense que toza elongo vraiment bandeko nyonso ya famille o baza mikili ya poto tozo présenter bino ba condoléances partout bozolanda ba obsèques oyo toza makasi Nzambe apesa Nzambe azwi maman Marie-Thérèse azaki na biso mama azali vraiment mama kasi tokosala boni pamba te Nzambe azwi wana omoni sika toza tokomeka kosala interview longona na tante omekolobisa quelques-uns kuna batie podium comme ekozala exposé awa na kati ya parcelle et puis tokozwa ba détail nyonso elongo tokoba reportage na biso sur les obsèques de maman Marie-Thérèse Lwemba. Molango lima samona
ça fait très mal. Je pense que vous voyez une tristesse et un blongia bateau. Quelques interviews, témoignages à bateau. On est là avec l'honorable Mwabi Moko Yaba Natif Anjili, Maman Mwabi. Bonjour, mes condoléances. Oui, bonjour. En ce moment, il y a plus un moment, il y a tristesse. Parce que maman Thérèse a li bon ko ya ba maman na biso Anjili oyo ba mona ki biso ndenge toza kokola. Elle fut une petite sœur à ma défunte maman. Elle fut une maman exemplaire dans le quartier en commençant par son mari. Et voilà, nos deux familles se connaissent depuis, je crois, 60 à 61. 1960 à 61, et voilà, sa défunte maman, Vovo Hélène, on a connu toute la famille au fait. Nous sommes en famille et nous sommes attristés pour ce départ. Mais c'est une maman vraiment qui se respectait et qui était très sociable vis-à-vis de la population gilloise. Okay. Et vous, aux enfants qui sont restés? Ben, c'est triste, hein? La séparation, perdre un être cher comme une maman, un papa, c'est pas facile. Mais comme nous avons l'habitude de dire, Dieu a donné, Dieu a repris, on ne peut que le remercier parce qu'atteindre l'âge qu'elle a eu, ce n'est pas donné à tout le monde. Maman Marie-Thérèse, et ça a passé mingi, et ça la ma passé, Tozana papa n'a pas parti, papa va, voilà. Papa est là, on avait tenté de lui interviewer. Bonjour papa, mes condoléances. Merci, merci monsieur. Quelles sont vos relations avec maman Marie-Thérèse qui nous a laissé? Mais j'ai marié sa petite sœur. Sa petite sœur, j'ai marié sa petite sœur. On a fait 6 enfants. Ouais. Notre là, la première fille, c'est la Madame Générale Kalimbi. Mais enfin, c'est lui qui vient de mourir. C'est ma fille. Alors j'ai un plaisir, je ne suis pas content, mais c'est la mort, ça nous prend nous tous. Alors, maman Zagé, c'est mon groupe, n'a dit qu'il y a bon côté. Il y a un moment où ça va la voiture, quand même. Oui, il y a un moment. Azana maman, le binini pona bana batikali. Bana batikali. Batikali, bana no côté, bana maman, société, bana famille, famille bango moko melalingi bava de sika moko bayokana, bazana sengo, bami pesa, ou azanga pesi moninga, ou azanga pesi moninga. C'est ça que moi je fais. Merci beaucoup. Voilà, on poursuit, on me fait signe, c'est comme si à l'arrivée de la dépouille mortelle, la dépouille mortelle arrive, je pense qu'il attend une foute. Voilà, ça arrive. Il y a l'instrument qui est déjà placé, vraiment, la maman Marie-Thérèse Sengo, dans le Lenge O Sengeli, Tika Moli Monek, et Manakimia, maman Sissi Bonga, te présenter ma sincère condoléance, c'est pas une. Fungolela ye akota na
à barbe officielle. Comme on a révérend pasteur Louenga Oyo, enregistré du nom. Vous connaissez pas pasteur Louenga. Papa yo yo, na bangini waya.
awa pona golela mama oyo azali mama oyo biso to akolisi biso awa ndana azali na biso robota bina 16 awa Gino Mario a numéro combien donc mama penza soki toyena bana oke usakanga moka wapo mama azali na biso awa tokolia makaya ku danger quartier 7 mobima makaya ku danger toki na vemu jinga toki na mama moka ki vovo awa même au Kili. Donc, on va parler, tu vois, la maman pensa, tu vois, la maman, la nzembo attaque 200. On va passer la quartier, on va passer les laines, donc, c'est fait du moment. On va dire, ok, tu fais ce secteur de ma bonne avenue, maman, qui est déjà fait ça, louer ma bonne inzanza, on va saluer mon salon en gilet, on va tirer l'eau. Tirer l'eau! Louer ma. Après ça, sur mon thème, il y a beaucoup de messages, on va gagner moi. Le Mabodinzanza Mama, Putana, Pesa, Mote Mingi. Vous allez avoir un programme, il y a un programme à faire, on va continuer. Ah, donc, Nicolas, on a tout kata. Merci, on est là. De la grande famille Wemba, à l'occasion des obsèques de la regrettée Maman Marie-Thérèse Sengo Wemba, pour les intimes Maman Gili. Chers parents, chers frères et sœurs, chers amis, mesdames et messieurs, il m'est très difficile de prendre la parole au nom de la grande famille Wemba devant vous en ces jours si sombres, par la perte de celle qui nous a été si chère, notre tendre mère. Nous avons l'impression que le temps s'est arrêté sur nos têtes et que notre vie ne sera plus jamais la même. Cette mère couchée là, inerte en face de nous, cette femme forte qui nous a appris à affronter la vie, cette mère méticuleuse dont la sévérité a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Cependant, je suis tenu de vous exprimer notre gratitude, de vous remercier pour votre présence et votre soutien, tant matériel que moral, si réconfortant en ces moments durs épreuves que nous traversons. Chère maman, tu nous as tout donné, ton cœur, la sécurité, la tendresse maternelle, l'attention, la présence dans tous les instants. Oui, tu nous as été très cher et au-delà, tu nous as appris à vivre et à respecter le plus grand commandement de Dieu, l'amour du prochain. Cela peut être considéré comme le plus grand héritage que nous a légué, ce qui vous a procuré, toi et notre regretté papa, tant de considérations sociales. Pour cela, mère, nous tes enfants, nous te disons merci. Ta vie d'épouse n'a pas toujours été heureuse. Tu as dû lutter pour ne pas rester dans le désespoir et la fatalité, étant que femme d'une active militant politique, père de l'indépendance, qui a connu des moments d'angoisse et des passages à vide dans l'affirmation de l'indépendance de notre pays, nécessitant des sacrifices et une grande patience de ta part pour épauler ton mari. Tu nous as appris à regarder résolument vers l'avant dans la vie, à croire à nos rêves, à faire confiance à nos capacités humaines et à nous battre pour la réussite. Tendre maman Marie-Thérèse Semolumba, tu as été de tout temps pour nous un repère. Tes conseils nous ont toujours été précieux devant chaque décision importante à prendre. Dans les derniers instants de ta vie, Jésus a manifesté sa présence en toi lorsque, courageuse et visible, rayonnante de joie, tu nous as dit, je cite, « Je vais à l'hôpital pour ne plus revenir ici. Je vais à la maison de mon père, Bio Bio,
Fin de citation. Nous n'avions rien compris sur le moment, étant donné que tes enfants n'étions pas prêts à te voir nous quitter, car on ne se prépare jamais au départ d'une maman, quel que soit l'âge ou la circonstance. Mais hélas, devant l'évidence et l'incapable réalité, il va vous falloir apprendre désormais à vivre avec cette absence. Nous rendons gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée de t'avoir eu comme mère. Chère maman Marie-Thérèse Sengo Luemba, à l'ombre de Papa Njili, ton honorable mari, tu t'es vidé, intègre dans l'esprit et la dynamique de la communauté njiloise, dont la particularité était la solidarité et l'unité. À cette même époque, les parcelles n'avaient pas de clôture en béton, étant donné que nous vivions pas dans la hantise des voleurs ni des criminels. On fait sécher les habits la nuit, dehors sans aucune crainte de disparition. Et dans les marches des vendeurs, laisser leurs marchandises en les trouvant juste sous les étalages pour les retrouver le lendemain matin sans problème. Nous vivons dans une vraie fraternité africaine qui faisait que nos enfants étaient chez eux partout dans toutes les parcelles. La famille n'était pas seulement limitée au seul lien biologique, mais il est une vérité que lorsque la situation socio-économique du pays s'est détériorée, la famille Luemba est restée la seule Njili à garder l'esprit d'accueil et d'intégration des membres de la communauté giloise. En reconnaissance de cet altruisme exceptionnel, la population a respectivement surnommé Papa et Maman Luemba, Pesto, Papa Njili et Maman Njili. Tendre mère, dans ton talent de femme engagée, le bon cœur et la serviabilité naturelle en toi permettez à de nombreuses personnes de tout rang social à s'inviter à table toujours accueillante de Luemba pour goûter au likayabu, esquis dont tu as gardé le secret de la cuisson et qui a rajouté la réputation de fin moment qui a dépassé les limites de la commune d'Njili. Même des fous, des personnes faibles, d'esprits inconduits, de tous les parcelles du quartier trouvent ne serait qu'un verre d'eau, une assiette disponible chez les Luemba. À vous, chers frères et sœurs, par les dons exceptionnels des papas et maman Njili qui nous a réunis, nous avons appris à connaître et à vivre ensemble dans une famille. Je voudrais dire de tout cœur, nous avons le devoir sacré d'honorer sa mémoire en nous soutenant sincèrement dans cette terrible étape et à maintenir l'harmonie parmi nous dans l'amour fraternel. C'est ainsi seulement que Maman Njili sera toujours vivante dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos œuvres. Maman Njili, tu nous as été chère, tu reposes désormais dans les parvis de ton Père Céleste. Tu as bien mérité. Nous te disons de tout cœur adieu maman. Merci. Il sera suivi de l'honorable national.
banda kokela mapesa afongolaki mongongo Nous invitons l'honorable président Matisila Maloulé Congo, délégué provincial du Congo. Nous invitons l'honorable Marie Mwadi Kumba, député provincial d'une province de Kinshasa. Il sera suivi de son excellence de l'ambassadeur de la pays. soki mwana na pate na nzambe te Jésus-Christ de Nazareth fikela moya likolo mpe na se towelaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo Nous invitons son Excellence, Monsieur le ministre honoraire Albert Petit pour le dépôt de sa chère. Nous invitons tous les fonctionnaires honorés de la police de Chine de venir déposer leurs jeunes. Tout le monde. Bien là, ce sont donc les notables d'Injili. Les notables d'Injili, Ningi Tulubalinga la Bambutaza Bantu. Bayebi Njili, Babutami Njili, Bakoli Njili, Bango Bayebaki, Maman Marie, Thérèse, Maman Njili, Bongo, Notable Njili, Bazo, Tika Bango PGF de Fleur na Bango, Opesa Mbote Asuka, Epaya, Maman Njili, Maman Marie Thérèse, Yasole Saka Pasi, Moto Uzaki Naye, Moto Bomoni, Bebokoli Longo, lelo akei pe atiki biso banotable Njili bongo bazali na pasi na motema pinzoli na miso bazokoka kosupporte te kasi Nzambe azwa kaka lokumu nsima ya bango bongo tokomona famille wa Belorango bongo libota ya kondo wa Belorango etika biso bango mpe bazali koleka batika gerbe de fleur na bango lelo banotable Njili basili na nte basusu bazali koya mama Marie Thérèse azali bongo moto ya bato Bambutaza Bantu tope banotable Njili basili na nte bazali koleka bongo po batika mbe ya bango tope job de fleur na bango kolekisa bolingo ya bango bazalaki na yango epa ya mama Marie Thérèse oyo atiki biso solo bokabwani kasi atikali na mitema ya biso tope na basouvenir na biso mama Marie Thérèse azalaki bongo moto ya bato mama Sengo Lwemba Marie Thérèse azali kobenga ye mama Njili sima ya banotable bongo tokozwa libota ya Wabelo wana libota ya Wabelo bango pe bazali koleka po ya kotika mbe ya bango kotalisa bolingo ya bango epa ya mama Marie Thérèse oyo atiki biso famille Wabelo balobi tika molimo ya mama epema na kimia ya solo ezali pasi kasi tokomisa kaka Nzambe toza bongo awa kaka matanga tozokoba reportage na biso toza na bongo gouverneur na biso Mbachi Mbacha aza mobandi bonjour mes condoléances. Oui bonjour
voulais avoir un témoignage, vos relations avec maman Thérèse qui nous a laissé. Non, c'est une brave femme que j'ai connue. D'abord, c'est l'épouse d'un grand notable de chez moi, au Congo central. Parce que bien qu'elle ait été bourgmestre ici dans la ville, elle a été députée nationale dans la ville, mais il est originaire de chez moi, au Bas-Congo. Donc il a fait la fierté par la vie qu'il a menée dans la ville de Kinshasa, le mari. Et la femme, tu sais, derrière un grand homme est toujours une grande femme. Et la femme était grande derrière son mari. Et il n'était que normal que nous puissions nous rendre les hommages qu'elle mérite toujours. Que diriez-vous aux enfants qui sont restés? Oh, si c'est possible qu'ils puissent être à la hauteur de la vie qu'a menée leur père et leur mère, la générosité, la vie en communauté. Ils ont bien fait un discours là que j'ai entendu où ils ont vanté les mérites de leur mère et de leur père, qu'ils soient à la hauteur de ça parce qu'ils sont les fruits de ces parents-là. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, on est là avec le docteur Apusila qui va dire un mot. Bonjour, mes condoléances. Beauté. Moi, témoignage, je vais vous maman Thérèse Atikibiso. Bon, je suis en Chili. Chaque matin pour qu'on ait la classe dans la quartier 2. Maman beaucoup de biso na makaye bazolamba ezaki très populaire. Et puis papa Lwemba azalaki awa abundi bitumba mingi na parti ya Bako. Azalaki l'une des figures emblématiques. Sur son engagement social azalaki moto ya Boboto, et bibembe nyonso azalaki na Njili azalaki présent. Moto nyonso to kozala na place esika mozo okenda te azalaki awa. Il y a une consultation populaire des Araki. Montignon, surtout biso na Njili oza kopona représenter biso Araki. Donc ezali yango na omoni tembete bapesaki kombo ya papa Njili na mama Njili. Na mitema ya biso banjilwa azalaki tata mobokoli, tata motema moboto, asali makambo ebele. Na sepeli mingi mpe na témoignage bana na ye bapesi bayebi bolamu nyonso tu mama asalaki. Tolingi bango mama botaka mwana kasi abotaka motema mwana te, mais tolingi exemple malamu tata na mama batiki bana bakamata yango bakontinue kosala makambo wana. Donc ezali perte monene mpona biso, mais tosepeli nzambe atiaki na nzela na biso moto ya boboto lokola ye azali exemple monene mpona biso mpona bato ebele. Yango domoni bato mingi bayawa banda mama akufaki, bato mingi oyebaki lelo tokolaki esika wana bana sikoyo bazalaki makambo wana te biso nde tokolaki toyebi mama boboto ndako eza ndako na biso nyonso to. Eh bien voilà, comprenez qu'on est en train de pleurer maman Thérèse Sengo, donc topé maman Njili ndenge bayebelie ya solo eza pasi. Tozali boso ya bourgmestre na biso ya Njili, papa Njili ya lelo ezande papa bourgmestre aza bongo wana, papa Abdul, papa bourgmestre, bonjour, mes condoléances. Merci beaucoup. Un témoignage par rapport à la disparition de maman Njili qui nous a laissé. Non, écoutez, je suis venu ici par devoir, hein, parce que quand papa Lwemba était bourgmestre ici, je n'étais même pas, je suis étudiant à l'époque là. Donc je ne l'ai pas connu personnellement, je n'ai pas non plus connu la dame. Mais je suis venu parce que c'est l'épouse d'un des nôtres. C'est la femme du bourgmestre. Et en tant que telle, c'est notre femme. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que par rapport à la notoriété de son défunt mari, Lwemba, c'est quand même quelqu'un parmi les personnages qui ont laissé les cachets indélébiles à Njili ici. On ne peut pas parler de Njili sans parler de Lwemba. En tant que grand notable de cette commune ici et en tant que numéro 1 de la commune, je ne peux que l'honorer davantage, même à titre posthume. Voilà pourquoi je suis là à double titre, non seulement pour honorer l'ancien collègue, mais aussi pour honorer notre épouse qui est l'épouse de notre ancien collègue. Ouais. Que direz-vous aux enfants qui sont restés? La solidarité, l'amour, l'entraide entre eux. Parce que ce qui est difficile pour les enfants, c'est l'union. Parce que souvent, ils vont connaître les attaques, membres des familles, les gens à l'extérieur et tout ça. Je crois que l'idéal pour les enfants, c'est de rester ensemble. Rester ensemble parce que le papa a beaucoup lutté. Je crois que la plupart de ses enfants sont en Europe.
ils ont quand même quasiment une meilleure vie. Ce qui fait que c'est la pauvreté qui divise. Mais si au niveau de la famille, on a réduit la pauvreté par le fait que chacun peut s'émouvoir de sa manière, je crois qu'il y aura moins de problèmes dans cette famille qu'ailleurs. Et nous, la recommandation, c'est qu'ils soient toujours ensemble, qu'ils ne se divisent guère. Et que la famille ne vienne pas pour le diviser. La famille vient renforcer la solidarité. Et les biens, c'est rien, parce que chacun peut avoir ses biens. N'est-ce pas? Moi, je crois que ce qui est important, ou les biens, ou les grands patrimoines qu'ils peuvent avoir, ou les grands testaments, c'est l'unité autour de la famille. Voilà, on me fait signe que les enfants, donc la famille Luemba, tous les enfants et petits-fils vont maintenant déposer leur gerbe de fleurs et les deux balinga là-bas pour ça coco, tout maman bango te asuka wana longona na tanki futa tozoko bakso na biso maman njili akei ya solo atiki biso na pasi wana na tanki futa tozoko ba tozwa bana ndenge nini bazopusana ya solo ezalaka pasi kobungisa ya yo mama ezalaka pasi mingi kasi tokosala boni wana bana ya mama Thérèse Marie Thérèse Sengo bazopusana ya solo eza solo pasi bana na ye bango wana bomoni basusu bazali te bamisusu baza mikili ya poto bazwi ntango akoya boye te bazolela ya musika oyebi Voilà. Alors, à la prochaine, comment ouiller, il fallait la lampe à Brigitte. Papa, Zaboye, Nazar. Donc, on a une improvisation. Parce qu'on n'a jamais la yawa sans qu'il y ait une lampe. Comme Brigitte à l'amba, François Zougangai, autant ça ne va pas nous bailler. Les deux dans ce métier, dans ce police. Na sukoli mwasi na latisie na futi mutu nyonso asili nzoto mwasi na 20 000 premier na ministre cri tobali na Banzangumu 1953 nga nazalaki na une année bamama balobi Yesu mwana wa yo Sainte Maria mama wa Nzambe sambela po ya biso basumu ikawa pe utamwele Maria Losako otondi gracia mokonzi azali na yo abelisi oyo yango ya pasi banso abelisi mpe Yesu mwana wa yo Sainte Maria mama wa Nzambe sambela po ya biso basumu ikawa pe utamwele ya biso amen Maria Losako otondi gracia mwana moko mwana moko koko moko binga bela koko oyo bela ta oyo Sainte Maria mama wa Nzambe sambela po ya biso basumu ikawa kotamwelwa ya biso Maria Losako otondi gracia mokonzi azali na yo abelisi oyo yango ya basi banso abelisi mpe Yesu mwana wa yo Sainte Maria mama wa Nzambe sambela po ya biso basumuki sikawa pe otango ya liwa ya biso amen Maria Losako otondi gracia mokonzi azali na yo abelisi oyo yango ya basi banso abelisi mpe Yesu mwana wa yo Sainte Maria mama wa Nzambe sambela po ya biso basumuki
sikawa pe utambo ya liwa ya biso. Maria losako toni grâce ya mokunda zali na yo, abenisio yango ya basi banso, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Sainte Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki. Sikawa pe utambo ya liwa ya biso. Maria losako toni grâce ya mokunda zali na yo, abenisio yango ya basi banso, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Sainte Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki. Sikawa pe utambo ya liwa ya biso. Maria losako toni grâce ya mokunda zali na yo, abenisio yango ya basi banso, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Sainte Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki. Sikawa pe utambo ya liwa ya biso. Maria losako toni grâce ya mokunda zali na yo, abenisio yango ya basi banso, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Sainte Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki. Sikawa pe utambo ya liwa ya biso. Maria losako toni grâce ya mokunda zali na yo, abenisio yango ya basi banso, abenisi pe Yesu. Nobana Yesu asala quelque chose. Ngongango ya koyo. Ngonga ya intimité na Jésus-Christ de Nazareth ya koyo. Kota na kati ya profondeur. La koloka elogi ya nzambo oyo. Ngongango ya koyo. Ngongango ya koyo. Koloka kilibala ozwi libala masere. Nzambo apesaki yo libala sa capable ya kopesa yo mwana ozoluka. Alors le temps de Dieu. Alléluia. Nous allons confesser la paix. Yaya, ça a quelque chose. Jésus, ça a quelque chose. Le Dieu de ma foi, ça a quelque chose. Zambenangaye, ça a quelque chose. Ça a quelque chose.
Ndekona Richard Lwemba Leki ya Kasebu Anita Chamala Masagelene Lwemba Joël Lwemba Zaliwoki Aimé Lwemba Mona London Bruce Bunga Leki Akase Buko Alita Kamanda
Yolande Luemba, Yolande Simba Luemba, Nebona Silva Simba. Hallelujah. Lekia Kasebu, Anita Tamala. Papa, on est singing. Oh, kasi na kani yasu. Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh. Oh, papa continue suki. Tu n'as des fils. On continue suki. On va continuer la bande, papa. On continue la bande. On a des fils. On va continuer la bande. Oh, prends l'avion. On a suki na papa. Continue suki. On va suki. On va suki na la bande. Tout à fait. Papa, on va suki. Ça y est, maman. Oh. Mama, akati suki ndenge nini? Osali ni produit nini? Mama na ngai, tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la damo susuté. Et quand il suki ekomi ngai, na sala ko suki, na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc comme singe. Nga suki na wana yata awa kala, bakata nga suki ten. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty,
La protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty. Solution à la basuki na biso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle s'est dit na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangier. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube, bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV, bokomona maijane. Oh Kilongo TV, Kilongo TV, sene moko ebotami. Kilongo TV, bokomona makambo ya minene mpo yasa akabaviko le kabatinyaso. Kilongo TV.